papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur tu comprends ah Toronto City VIP de Maluku pembe na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et ça te zo teka ba espace kitoko kolongwa place d'Azar tiomo na presse to paso la nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de Tcheni Bino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zinyonso, Bamesana Kolanda, Irene Masiendo qui TV ndenge na ipsa kabino o mama bino, aela kabino kakaba histoire vrai pour esa la bino ba vrai makasi nabanda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya mama Irene Masiendo qui esa la ka vraiment bien makasi yango to ebisa ka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu s'abonner na site yote Irene Masiendo qui TV bo s'abonner bandeko déjà bo s'abonner bo partager ka et ça la vraiment bien makasi la to pesa ka merci na bandeko ba soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça de kimibali na mbongo ya Dorte Achille ka pesa ndenge na lobaka respect na couple mebla vende ndaku na vercha cheto bo sanité ko pesa porte parole na biso mama Anastasie Vita ya papa Trésor Chou ba bisou ebele. Merci Naemoko Mama Bibi chez Mwanzambi et Uno en direct des 001 BBC de nous to sanité ya meta la brésilienne na kata Birmingham mais vient en agence Bolanga ndeka kana ebisa kabino to pesa ka couple moko ya kitoko na kata Londres Béatrice Lokilo na Monsieur Fils Lokilo babizou ebele boumela ndenge kaka ngamoko na lobaka voilà merci beaucoup na bandeko nyonso mama Irene Ayaka Bouim.
nga na yela kabino masola solo biso to beta aubergine te parce que ba vie nga balanda kanga lokola ba Yves Djoboke garçon de luxe na kata pana mabalobi Yves Djoboke garçon de luxe sola plus que li solo to bosanité titi Gracie ya Bundesi banque merci na yaweli moucheni les vrais code mboka papa social ba mourir nyonso na yela kabino maso na ebisa kabino biso c'est la ka proverbe 19:20 posunga yo nanga na suite ya vie lisona memeli bino bandeko nanga ezali solo moko ya pasi ezape mulaite na kosola mingi na bandeko nanga ya basi oyo balingi ko envier bajara masolo to beta kango mingi mena ko senga na bandeko bakolanda lisolo bo partager yango parce que ezana ndeko moko auti ko vivre makambo na bo moyenne aza muto vanda kana kati ya Allemagne bien que to kotanga ville teme to moni ba video to yoki ya koyoka photo ya koloba to pesa pe conseil po songa communauté bandeko tan na ebisa kabino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga mokili ezana ba réalité ebele lisolo na zobetela bino bandeko nanga avant na kota na mozindo nameka ko rappeler bino ke Rayobot balobi boutique Rayobot kolata kitoko ya mama Cornelia Grace Light a solde biloko ya kitoko bilamba ya kitoko eza kuna bobenga mama Cornelia Lutadi la na kata Allemagne yenda za na gamme na biso ya teint métis pardon ya mafuta olingo tela balobi teint métis eza na maboko ya mama Cornelia Lutadi la na lakisa kibino ba poudre samedi bolanda ba bobenga ba poudre wana eza vraiment ya qualité ezali publicité moko ya kitoko ba poudre ezo sala wow mama Cornelia Lutadi la na kati ya Allemagne boutique Rebote kolata kitoko balobi gamme na biso teint métis balobi cosmétique pe makambo eza wana voilà liso nazo beta ndeko na kati ya Allemagne ndeko na biso ya mwasi azali femme seule aza na bana na 4 na bana 4 wana aboti bango na batata mibale bandeko bo partager linga di solo vraiment esali pasi aboti bana batata mibale na tata mususu mibale susu na tata mususu elo koni eseli poto ya kobeta lisolo ndeko na biso mwasi aza femme seule aza na copine na ye copine amonanaka na mbongo me azalaka na Congo copine akendaka Dubai akendaka ba Turquie asalaka business ne akanda kuboso kende Angola copine bakola ndeko wana aza ndeko moko boye azali nakoloba azali congolaise aleka pe na nzela ya Angola aza mwaso ya poto na nzela ba business kana mamba Angola me asiretrouva na kata Allemagne abota bana 4 mibale na tata mususu mibale abota lokana mibale tolo babongo bana mibale bandeko nanga ndeko wana mwasi tanga azovanda na kati ya Allemagne azaki femme seule kosola mingi na copine na nzela Facebook komona moninga ba photo azotia na Facebook aza na Dubai aza na Turquie mwa ba shop ba vivi ndenge ezala kaka abandai kotuna camarade na soki ndenge ni yepa koyi kosala a partir awa akendaka pe ba Dubai po aza pe na ba projet afungisa boutique na ye na Angola na Congo te me na Angola ya lobaki bongo mendeko camarade ne wana azalaka na Kinshasa afungisa ba boutique na Kinshasa le bien nga fungisa na Angola apparemment ndeko wana tobetela solo ya Allemagne Afrika dakane mingi Angola camarade na so basolaka nini nga na bino toyebite e ya kosala ke mwana mwasi na femme seule atiki bana na ye bango moko na ndako atiki jeune fille na ye ya 14 ans na lekine mo balobi aza na 12 ans na mwana ya 7 ans atiki na mwana moko aza na 4 ans et demi lokola 4 atiki bango na ndako bango moko camarade na Kinshasa lobi yaka Kinshasa mbango kasi na fongola ondeni na salaka business bandeko tobetaka masolo mingi likambo ya kwanvie likambo ya kotuna batu yabe ya Zakari Tulomba e mwasi kitoko peta yo salaka ndenge ni poza na tayo osalaka ndenge ni polata yabe ya Zakari asala mabongo totika bituna tuna likambo ya kwanvie ba camarade omoni moninga te jeep na profil ate bilamba na zolata ba verchache ne eza ya ye tika bituna tuna ndeko nanga ebomisa yo ndeko mwasi atikaki bana bango moko na ndako ayebiso ya 14 ans atalaka baleki na ye 3 na sima poza na bana 4 ya liboso aza na 14 ans mwana mwasi asombaki bie ipara kendaki Congo pour 2 semaines bana nzambe bolanda lisolo très bien bo partager yango tant tolobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga bandeko bolanda kalisolo babina muki ozozwa sombela ba famille biloko kolia epa Eden marché na kati ya Londres ofuti mbonga bake ko livrer biloko na Kinshasa bokola ba famille na muki ozozwa zala humble zala gentil kolinga to banda kwa envier
olandaka nani aleki nani défaut grave na communauté mwana mwasi wana tiki bana akei Congo tanga komi na Congo makambo eleki na Congo ti siko biso na bino toyebi te po tozalaki te tobeta lisolo bongo meloko etikaki kosama na nsima ntango mwana mwasi asali 4 jours na Congo atikaki bana bango moko bana bazokende classe bango mona yaya na bango ya 14 ans alakisika ya grande sœur ndeni ya kosala mpo na baleki na ye ekomaki ndenge ezalaka bolali na butu bolamuka na ntongo mwana oyo asuka ya 4 alamuki te bolanda lisolo très bien oyo ya 14 ans acomprendre ke leki ne asali crise ya 4 ya 14 ans abengi ambulance mbala moko abengi tantine moko tokosite no na ete bazala kaka ville moko awa na kati ya Allemagne tantine wana bayina mobile ni rapide bakuti ambulance mpe ezokoma na se ambulance déjà bazwi mwana epare mwana azalaki susu na bomoi ete ntongo bazozwa ye batamina soto bino banani babite biso oza bavoisin mwana moto abengi yango tozwi na voiture na mobali tokuti mpe bino boza abi toke na mwana hôpital kingandikani mama naza wapi copine alobi mama aza na vacance abi atiki bana bango moko alobi toyebi te bazwi mwana bake na mwana na hôpital bandeko bolanda lisolo bopartage mokili eza na makambo bahistoire ezali vrai mwana kokende bakendaki na mwana nzoka ntango bazobimisa deja mwana ambulance selon témoignage ya copine on dirait mwana wana azalaki lisusu te bake na ye ntango bakomi kuna l'hôpital bandi mwana mwasi wana copine loko ayebaki papa ya mwana wana bakambo wana mobali me ayebi ye abengi papa mwana wana biki bazwi mwana bake na ambulance oyo ya suka parce que botembe mibale bana liboso bana mibale ya mibale pe bana mibale bolanda solo bien nazo expliquer onde na baki beteli ndezo boma bango ba bana jiba bebe ngande mama po nazo expliquer solo bo partager lenga lisolo ba mama toyoka vie appréciée papa wana alandi tant papa na komba yebise ke mwana si akufi bani bakoti déjà na morgue lokola papa wana azalaka na kombo ya mwana ni azwaka pe charge mwana ba ontahal afutaka mwana papa wana bakabwana afutaka bana po salaka bandeko nanga bazwi mwana bakotisie na morgue babengi mama babi mwana 4 na sima asali crise na sapongi akufi mama azwi vertige akati voyage po azonga leta mama zonga ba police bazwi bana nyonso banda mwana ya 14 ans na oya suka tikala kipo ya mukie wana kufi bango misatu bazwi bango tango bazwi bango papa wana o mwana kufia bina ba police lokola mama na bango azate bo pesa nga moko oyanga oya landi oya kufi po ba botaki mibaye na wana ba police ba pesa ina no mwana ezate ba placer na no bana dossier eza suivre papa na bitemenga na futaka mwana oyo nazana unterhalt nae tema papa nga baki allemand alandeli makambo bazwi mwana wana ba libérer ba pesa papa ne akende nae oya utiko kufila leki mibale wana ya 14 ans oya landi 14 ans papa na mpe bakabwana mais papa na bango azarasu na Allemagne te biman manakenda Londres abala na Londres ba police bazwi mwana à 14 ans na wana mususu ba placer bango quelque part mama pressé voyage kuna kati azongi aye na Allemagne bandeko nanga kokoma mama komika kana aéroport na Allemagne mama bandi liboma ya makasi ya kolongola bilamba so bi liboma ya liboma mutapesi nga so ezali copine babenga kepa mwana o basolaka bien na camarade na abengi bato na Afrique ba bitozo comprendre te biso banda yaki akomela kepa na biso te akomela kepa ya copine na baki ya lobeka ebasala ba faire na copine pa linga banda business to yebite to lobby mabete parce que ça ma en Allemagne nini mwana mwasa akutami na Afrique to yebite liboma euti wapi to yebite liwa euti wapi to yebite biso to betika ka lisolo mais selon famille ndenge bazolo baki camarade na ye akoma na mbongo ya mabe alingi via ba jeep ba fia iPhone ba fia bazo benga ba influenceuse ba influencaka batu alingi via ba TikTok ba bifi wana za fia kitambo fi wana ba yebanaka na ngola na mwana mwasi oyo bandeko nanga ezali pasi bakola na ye na ngola bandeko botala mokindenge ezomema biso noki solo esalinga pasi yango na bina beta lisolo mama irani masiando ki mutazolo ba identité ya bundesi mutazo beta lisolo oyo nazasi na mikolo keso do biso ba histoire ya lisolo vrai tokozonga pona ko éclaircir solango asimba kikisi asala kinini bandeko nanga conseil na ba mama comment ko tika bana no ya 14 ans na baleki misato ke Congo
yo femme sel ok Congo ya rapide ya 2 semaines ok ko sala nini ata soki camarade nganga so mamba business zwatiki beaucoup tata na Dubai tana tigo so biloko bokabwani ok Congo akende ko sala nini biso na bino to ebite famille pe na Kinshasa to ebite na minute yo mwana mwasi na azana hôpital liboma ya makasi bata ville mama ikani beta lisolo elekeli biso mwana 4 ans azana morgue bana mibale ba placer bango moko wana papa na azuye mama ekani pesa conseil na ba mama komoko kende vacances otika minere na baleki misato mwana 14 ans yango business on ke ko sala ya nini ba mama to se concentrer ermo peta na musala balobi na motoki no ndoko lia biso basi tolingi via luxe tolingi via pressé toza na sake kitoko ndeko nazobeta lisolo na bandeko basi bazolandanga ndeko yo sala kate olingi vino tout le temps na ba shop ozolakisa ba sac bilamba biloko ndeko nanga vivre na tona yo tozolobela likambo temps eza mauvais Jésus Christ revient bientôt vie appréciée influenceuse mudnyose ni ba mone na réseaux sociaux ali ba mone ka bonga ali ba mone ke yende konanga mingi bazomila kisa bazana ngo bazana ngote ba vivre na illusion kozanga wano dingiga malikolo boke ko simba bisimba okokoma bikoma koma ezali pasi basi mingi na poto ba oke ko simba bisimba tandenge bazokoma bikoma koma babinde kwa mwasi liboma ya makasi na minute yo mwana za na morgue histoire vraie eleki na Allemagne to pesa nzambe tan bataji ba maya to yasu na histoire on to ko landela ngo to ko pesa ensuite ya histoire obongo obeta mais pesa conseil na ba mama elekeli biso mwasa tiki bana mwana sali crise na se ya pongi kokoma ya mama komi liboma eza shock ya liwa ya mwana ni mtepesi liboma asimbi bisimba liwa wana euti wapi mama irene tozo comprendre eloko te mais pesa conseil na bama babe alingi fi wana ni ko envier alingi kaka bonga abanda ba faire ndeko nanga ko bonga na mokili soko obtie sérieux na vie obonga ki ma vie ya banyongo se concentrer na musala zala femme forte yeba ko bomba mbongo ndeko nanga vi baluka kango me bolingi ba vi ya briske okubonga na poto koma mvwa bobonga mba mona poto koma mvwandu fo sala nini ndeko nanga tala liwa ekoti na ndako mwana mwasi bayebe sike utite to beti so to lobite kasimbikisi wana batu bazo soupçonner to lobi bien to bete so ndenge zaleli bakoyela biso suite ya lisolo mais eloko vile sali pasi mama otiki bana na yana bango ya 14 ans toza na temps ya congé te na Allemagne classe ezali bana bazo kende classe bango moko na malili oyo bazo milesa mama ke Kinshasa mbango ya 2 semaines famille lobi batikali komone kaka kutu soki mokolo moko kaka na ndambo za ki trona camarade nae oye makamo vite fait ba faire na camarade nae ba faire ndaki ya nini nzambe mutu ayebi bandeko tokeba tant eza mauvais ba masoto zobeta pona kosunga communauté Jésus Christ revient bientôt eza ba conseil tozo pesa bino bandeko bo partager kama sola mama Irene tozwa kama yelo za na moninga bonga kotuna te alata kitoko pambola nzambe pona bozwina ye asomba bandako eza ya ye azana ba voiture eza ya ye mukio nzamba zo peso na bana ndeko nanga se concentrer nango nzambe liboso kende musala nzamba lola akopesa okozanga lipa to kozanga maite okozanga moyen de transporter soko lingozwa bizwazwa tande bat bazoko mabikoma koma vie après 7 ans komi na suka bandeko to kanga mana esi solo esalinga pasi mwana 4 ans demi alalaki alamuki te na Allemagne mama tika ki baona ya na ya 14 ans mama uti ko sani na Congo kozonga ne liboma bana na nzambe tokiba tant eza mauvais Jésus Christ revient bientôt vie influence lumière influence bato yonde moto bonga ndeko nanga tokeba ezala ki bongo mama Irene Masiendo kinele bino lisolo vite fait bo partager bo s'abonner na Irene Masiendo ki TV ce que moi mama Irene a monanité bo là faut comprendre que les choses beta na musala bo mesana nanga soki na 8 ans nazana ndaku na kosala live boko mona mama Irene comme d'habitude soki nazana musana 8 ans te poto kotisa masolo ba na nzambe boyoka ba murena ba mureze ba papa na ba mama ya Jérusalem vielanga jadon fumu ya Zélande ela telindezo boma bango bazaba na jiba bébé tokobete yango kaka bwipesa la biso bien makasi nga komona mama Irene kasi photo na tie wa nozotala ezaka nga mama Irene muto talondi na obeta lisolo nga kaka mama Irene partager lisolo ekosunga ndeko moko quelque part alingi vie apprécier atala na no vie apana
olingi vi ya kobonga tala vi ya bana ndeko na nga biloko nyonso tozokende koluka na rapidité ya des conditions ndeko na nga okobebisa bomoi na yo zela tana mopesi na kimia yesu masiya yawe nzambe na bilaka yapesaka sa condition nzambe oyo apesaka lobi zwa sala nango olingi tambola na kobanga ngai tala bobopesi apesi yo na kimia ndeko na nga kopesa mosu ezali na kosala boye na kozongisa boye kobetela mbula te kosokola te ndeko na nga tala bacondition ezali pasi tolobi te ke mwana mwasi oti kosimba bafamile nde baye basosoli liwa ya mwana te esali bango bien te nzambe apambola bino mpo na patience na fidélité na confiance ndenge nalobaka soki mwana moto azongi te jésus christ de nazareth l'homme de galilée tokutani lobi mpo na kobeta susu masolo solo awa bergine elekaka te sabone like partager Irene Masiendo TV tindelanga lisuo na WhatsApp numéro na nga yango eza affiché soko lobi tanga kombo tokotanga so bikotanga te mingi biso topesaka ba conseil voilà. Merci beaucoup. Nzamba bomba bino, hein? Bisous, 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 bisous. Bye bye. Elbu. Ya fai. Nini? Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo ezo bima na GPS. Baje so bangola lokute leki o biloko ekita na Kishasa après ki Angola. Ba minyibi. Ya solo na ya lobana. Angola no express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mo mbala tellement alika contenir na biloko na mulai. Même ngaka la so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola express ya ngoli. Yango ni ba changer. C'est quoi Angola? Luanda siko des hommes. Espera, tô vindo buscar. Bon mais kati na ndako, bengi na ndako ba ko joa. Ah bon? Oui. Bonjour, la brigne. Ah. Aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya ngola. Kila mabora osha yenda na partout bosali. Ah oui hein? Agence ya ngolo, Angola Express. Batindi nga kodi ujipa ya mwana nanga la brigne na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzangu pete. Na biloko na nga nyonso yango oyo. Katelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko koni. 21 jours mwana nanga la brine na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwena. Na sepeli na kei na bango. E nazu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Eza na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambali. Antonio Miala. Obrigado. De nada.